Pitié, 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 pitié. Nga ngana te toyo kakalikula esenga moi fantana moi glaçon pardon abia seza makasi clochard zwaki tivanda botagenga Karine instancé ya Karine botagelenga ya zwana okiti ya vanda nga nalinga koloba na bato bakufa te il faut to mona ka muto zo swana na muto mona elongi no mona misapi na so ikoto etoboka e so koto ezika e so kana likwanza to mona na yaya boni okoma monstre boyo okoma kofinga bato kana na sima okomi ti na niveau ya retraité photo ekoma dessin animé donc elongi ya muto akota complexe elongi ne moko Karine ata na photo malonga te mama na bengo na kombono nani photo malongo zango te donc yo photo no ya yo moko o traité ngo makasi olongoli batashi nyonso tanga mo babuto emonana o lidolo na nga na zanga nango donc o traité photo comme dessin animé ya yo comme swana na biso na ba photo ba dessin animé ma chérie moi je te réponds en face na dessin animé te je suis chez moi la maison tout le monde connaît il y a quelques TikTokers qui ont passé par ici. Bah, mon à ma maison. Ma chérie, il faut prendre la chaise. Il faut venir. Il faut vraiment venir ici. Même si tu as des kentos, il faut que tu aies mon kentos. Tu as mon kentos, mon tampon, ma chérie. Prends ta chaise. Nana besoin Fanta. Na glaçon. Na me la rapporte oyemba kalikule pe c'est inspiration. Cindy, faut prendre la chaise, hein. Faut prendre la chaise là. Cindy, au supprimer vidéo. Te yo supprimer vidéo, il faut tika vidéo, yo faut tika vidéo. Yo rolongo la vidéo te. Oko longo la taguez moi Karine, je vous dis. Bo taguez ya zwakiti. Na yemba na. Na senga fanta te bande ko na ngai. C'était pour aller. Car ma femme t'a silé naïe. Bande komoni sozo lingo sa likambo pour na venger mouton. Na komba yesu faut réfléchir deux fois. Ba ane nyonso Cindy asali na Kofi. Donc Cindy a bosani même que car ma pa aze nemi a Kofi. Likola kanda, likola keto, likola jalousie, likola zuwa na sa kanda. Quelle est sa vidéo na nzemba Karamapa? Cindy, toi là tu as oublié que Karamapa est ennemi à Kofi? Nyonso wana po ya kovange nani? Ali atika na libala, Ali atika na libala, tikela o libala oui. Mais likolo na ebite eloko ni nango ezuyo, osa wape ki bomba na ona nani po Ali nano ya ko répondre yote. Ozwa na mobile. Olokota na ya yo mobile ozwa. Ma chérie, likolo nango lisusu na bambwakela lisusu siko bambwakela no bwakela nani? Obwakela nani? Bandeko bakado, nana bezo bakado. Bakisa. Nana bezo bakado s'il vous plaît. Brian, amène-moi les glaçons s'il te plaît. Pitié pour moi, hein, Brian. Yaya, lelo, à manger, à buvant, à manger, à buvant. Tanyo so Cindy asali na Kofi. Cindy ayebi, oh merci pour les cadeaux. Bo tchela ngana ba cadeau motivation. Yon na baya na TikTok. Boka ba na minuti. Amona ka ko vanda moi 1 heure du temps. Perds ta temps. Boka barate.
botalanga kaka baénergie ozokende tala na olia makemba na fanta. Pourquoi? L'énergie, toi, on a besoin d'énergie. Ce qu'on peut te. Ata bino moko. Ata courage en match bino pe na live rosate. Ba aneni oso Cindy asali na Kofi. Cindy est au courant que Kofi Olomide na karma pa ba yo kanate. Mais na ebite tongani ne suis Cindy o mto koma na o grand prêtre mère. Kofi a ucho le kan émission récemment bengi o excusez. A bengi o Cindy Olomide. C'est-à-dire, ils ont fait partie de ma considération. Ils ont bien Cindy Olomide. Si ko eloko nini tongani ne suis yo. Olongwa na ona ngwende na yo tiyo ya kosala video na nzembo ya karma pa. Eloko ane katanga kingo. Cindy penza mutu musu te Cindy oyebi ke Kofi na karma pa bayoka na te. Mais au moins j'ai courage osala video ya yona Kofi esopio. Kofi esopi ata Cindy alongoli video esopi so batu no ba yebiso te esopi je crois ti Cindy alongoli yango tam su bomoni yango na retard mais de bo sepela na video ese koti video etamboli to capturer non c'est lango live na tongo na YouTube to capturer Cindy ngaka to na kota ki na monaki capture video ezo bimisa kombo a Cindy le cœur. Na boyezala o tozwi soki to lokoti te. Heureusement TikTok a tchela biso ba copyright na e original. Donc il faut télécharger vidéo e pa mutu. So oyibage pe inda kaka e obimakuna e inda kaka. E obimakuna saratola. Donc vidéo wana by nani by Cindy bo tapoter. Tapoter d'abord. I'm rich. Ooh. I'm rich. Alors, Cindy ngana eka koseka. Bande ko bo tapoter s'il te plaît, bo tapoter. Et là on a boya ndeso bo tapoter te. Alors, to vandi na biso peka boye. Snaibi tonga o ekende ko swa Cindy te. Soki Didi Stone aye koloba ke akozala na arena eloko batu bobosana ke Didi Stone banda zala mwana muke Didi ayebi Fally le rôle à grand frère. Fally aza mwana ya Kofi sur le plan musical. Didi Stone pas aza mwana ya Kofi sur le plan familial, papa na biologique. Bana na mi bale kande bossa fierté à Kofi. Didi Stone en sa fierté Kofi à la top modèle, à kendara partout, à kotara partout, à sa star et tout, elle a l'argent. Aza mwana moko o ya Kofi o ayebani et puis ana mbongo a star eza Didi Stone. Na ngambu pe ya musique ana bane belé mais ana mwana moko o aza star lelo na komba Fally Ipupa. Ba réaction ya Didi Stone eza normal, OK? Je suis pas pour Cindy, n'a pas contre Cindy te. Bano Didi Stone aza mwana akoli na papa na ye na mama na ye. Bazaki ensemble na kati ya mariage. Baba na babotami dans le mariage, bayo kelenga mama, bayo kelenga papa. Combien de fois Didi Stone akata makambu ya papa bango na mama bango, je crois akomela biso yango pe na ba commentaire ke ti a un moment ye moko asenga ba parents na ye bakabwana parce que ebanda ko simba te. Tango ebanda ko simba te, ba soupçoni ne banda ko bima ke papa bango abimaka na chanteuse. Mwana tuna papa wangana non eza base kaka internet, elle n'est pas ma copine. Aza travailleur. Yango moni Didi Stone tango yara osala ba vidéo, elle parlait des travailleurs. Eza malobo papa bandai ko assurer bango. Papa bandai ko assurer mama bana na ye. Kete azaka chanteuse. Atikali nepe ka chanteuse, eza ba buzz moni musique. Po bango bakenda na biso bakenda na ba mère a parler bongo. Ba mema biso bongo kete omoni ya mandule. Nde mwasi wana zawana na okene nil pa tozo yemba kaka azo contribuer na orchestre omoni ba Fally bakenda petit wana en soutenir mouvement akokai koloba nyonso o asiraki mwasi mama bana na ye asiraki bana. Alors lelo oyo zala bloqué na JFO kendo lala
ki opema ponga mona blokaka makasi. Alors lelo yo aye kokutana aye komona ke makambu nyonso papa banda koloba na bango abanda okosa sur travailleur na ye. Preuve en est bakomi ensemble. Preuve en est papa leki na télévision toyoka kaka me po abenga ye Cindy Olomide. Ba réaction Didi c'est normal, c'est son père. Ayebi o papa na ya banda koloba na ye sur Cindy. Excuse lelo pa comme mon réalité mususu ya non mais la fanta boka bate. I'm rich. Boka bate. Boka bate. Et bon ngara moi ba motivation, moi ba rose. Boka bate, bo tapoter non to comme 50 000 likes kuna. Ah. A pas faire un like. To comme ata 50 000 likes, ba like ya 18 000 non ça na moni. Kokaba kokabezo zalate. Yo zo yo tu na ngotali dynastie teta na ko critiquer ngwawa apo binanga na critique affaire. Yo mo pena musique ma befera beti wana zo yo komelanga na commentaire wana pe musique. Ah yo. Tika ngana lobela nga makamba bien awako yo kende. Aba finga ben sanité te ke o finga kuna na ba live abata faire insensé. Ngana lo balanga mamba Kofi yo tu na nga dynastie na sana ngoni mutu mombasali 21 featuring na ba loko ba memele nini batu nyonso faire ça na bango ba featuring ba ko apporter nini ba ko apporter nini pas faire faire ndape bango visibilité batu na ba ozwa visibilité pas faire ozwa ni para bango ah bolika to critiquer attaque to rote ki to kaka ah boka banane merci ah Meloud merci. Étant humain, ma réaction à Didi est positive, est normal. Na opes exemple ka bino batu bo talanga. Obota mekuti papa bino na mama bino na bolingo. Baboti bino bakolisi bino papa pestar. Boyoka ka papa bimana ba danseuse. Boyoka po télévision ko cité nyonso ezara médiatisé. Bana ne bana internet. Bayoka ka papa bimana ba danseuse. Papa comment bimana chanteuse. Bana boyoka. Mais bana pe batuna pe papa bango ba mona papa na mama baswana anytime pona problème ango. Bana ba ebisara bana papa ebisara bana nini. Que non, aza travailleur, aza chanteuse, eza bongote, eza bilobele internet, eza. Ba même réponse papa pe sarapé na mama bana. Mais après quelques temps, on a tous compris que bana ba ki na raison. Maman pas qui na raison. Donc papa n'a banda robimana na travailleur preuve en est tout mon a Kofi na boso na politique a benge Cindy Olomide. Bon, akoyi pe ko se défendre na kombo wana, mais auto comment on na réseaux sociaux, to ma da o mona ha. Na part ya Didi. Ba réaction Didi stone ozala normal parce que Kofi c'est son père. Ala kisi bino carte na ye papa Rolls bata poto o na ebite bozara bazoba on na Kishasa botanga te na poto pe botanga te na ebisi bino mutu nyonso komone Nike bakoma ngo Nike aketch Sarah kaka e na batu musu bakoma Sarah SARAH batu musu bakoma Sarah SAHARA batu musu bakoma Sarah SARA ya pamba nyonso totanga Sarah siko na mayele ya papa Rose botagele ngai papa Rose yop na mayele na Nike quand on parle de Nike il y a une personne ezaka Nike wana ya kechi ya NIKE Nike musu yo yebite na mutu na yo tala Didi Stone nga bimisio zoba. Combien d'années ça na poto papa o s'intégrer o ye kole atate ke ba Nike ba comme et comme na ba forme belé bato mayele nga à chaque fois bato mayele so ba comme kombo na nga batu na nga elacité ke ba ebité batu na nga Sarah kombo na Sarah comme mama ndé nini parce que Sarah ezo comme mama na ba sorte belé
Papa, fala que ne ko vérifier ce qui n'a ko fallait à komaki et komamaka. Tala nengo bimi zoba. Tata zoba, ta mukolo zoba kalikula. Yaka mapa, mikolo nzembo nonde ezozonga na sixi. Nde non sale lo ba vidéo. Oh, apaise-toi. Pitié. Bosela. Maman est glace. Bon. Fanta on peut s'il peut le distraire. Mais ma kembara nitikani. Alors, Papa Rolls, tellement tanga n'a été, saute Kembode, avec au la critique a fallu sans vérifier qu'il fallait ça les fautes d'orthographe. Yaya, l'endela là que tu cherches, c'est Fali là, ça passe pas. Chez Fali, il y a des papas et des badiata qui sont à côté, très intelligents. Il y a les papas sous les caouka l'honorable, très intelligents. Il y a les fistons coloqués, l'honorable est très intelligent. Des personnes qui entourent Fali sont trop intelligents. Il y a des Manon Lubaki, Madina, Batouana, tout longtemps, Anabama et les Bélés. Donc, Fali à cause ça les RRT. Parce que Fali, on la gère. Il y a Zaka, musicien Emma. Donc, yo vérifiez, nan nous yo papa rôle sous ceux qui rôle, sous ceux qui rôle. Ou à cause de Fali, est-ce qu'ils avaient beaucoup maté? Na liste ba monsieur ba ebo komate fale azate. Akomana ba faute d'orthographe azate. Na liste ba musicien lelo oyo, o ba lo ba français tengama. Fale azate fale s'intégrer. OK? Pour ton information. Yo pe pas parole soit na poto s'intégrer. Alors, réaction ya Didi Stone ezaki normal. Ba deko 50 000 likes s'il vous plaît. Natala Kaboe qui zenga Karine a eu courage. Bandeko, nga atala mingi meilleure page Einda Kaka. Bonsoir Einda Kaka. Sokoza awa, banda rozwa siko. Nengna répondre. Il faut Einda Kaka koma pona loba. Namona ka zozwa. Einda Kaka. Nengina loba. Il faut prendre. Ah, namoni oza déjà wana. Nalandi bakati na ba page. Karine azoloba. Yo Didi Stone. Soro lingi via mama abino ya internet te to baby saraba réputation à batou. Soro lingi to baby sa réputation na ote via mama na ya internet. Karine, tu es audacieuse hein? Franchement, tu es courageuse toi. Karine, maman oya botio, elle est incapable. Bola nanga bien. Là, je vais choquer. Yaya ofinga mamba luputa menga na loba mamba solo po yaya ofinga. Na eba te soko ozasu na maloba ya ofinga nga. Po ofingi trop. Là, me bordir na tout asiko. Nathalie pe vidéo wana nga bime. Eloko to banda ko yoka batu babanda ko lobara. Basia bilongi mabe osalinga bien Luna bakokisa 100 ans ya ba j'aime. Bato babanda koloba ke basia bilongi mabe bazara na facilité ofinga bato baleki bango na kitoko. Basio bana taille ba na facilité ofinga basio bana taille. Karine, tu as le monopole, au courage. Il y a remanqué Didi Stone respect pour nous yebisaye ke oroluka vie à maman nae. Karine, toke na maman ya Didi Stone. Na maman ou aboti yo, ta mère alala na bikok. Maman boti ban e belé, mais maman okora ko s'en sortir te, on dira boti banate. Ta mère azola na bikok na Belgique, tu es incapable ya oseki sa maman na OPCS en vie. Tu viens parler de Alia. Na vie na yo non ozana na oza jeune fille. Otikali na carrière non mobimba vi koza mobali a honorer onde Kofi a honorer liate. Ma chérie, tu tapes à côté hein. Moutou baby. Toi là tu peux manquer du respect à Alia. Moi si oba yemba.
Yo pour les cas na tatami ya pepekti. Yo, o les cas na tatami ya pepa leka yo. Yo mo ozana ko. Obosa na roya okosa bat na TikTok Tozong selo ba vidéo tchaka ma belle non libando la ti chaîne ta Kofi na Kingo. Tango bando sala Kofi chantage na mama Rifa. Ko bimisa ba vérité obosani. Tu as oublié? Et pour yo audace yo manqué à lui à respect. Yo zana cheville à lui même ta mère là. A ko matin? Et makambo batu. Mama, lukela mama na onda ko vanda longola na bikok. Na TikTok so boyebite na lukela bino video ya ndaku place mama Karina bimaka. Ba filma yango na mama Kongo eza na YouTube. Aya ko Sabino awa c'est une malheureuse, elle a rien. Elle a rien du tout. Abanda YouTube kala ngata solo ya YouTube te. Ta la vie na ya zo suksa lelo, ta la vie. Makambo etali yote netinga so na nga critiquer Kofi non critiquer Kofi na musique vie privée na etali ngate non yo seka na nga musique na ye non yo seka libandi na ye non yo seka ba perruque na suki wana aswana na Didi Stone etali ngate ba papa na mwana un jour bobongisa yo siko yo Karine ozu courage wana wapi pona kozala mutafere elle non ni pombi ba musicien tout yo kumisa balala yo. Tu n'as même pas honte toi là. Hein? Yo zana soniko. Yo ki s'attaque izenga mobile no wana pesa ata moi valeur. Ndeni ba musicien tout ba leka o boy mama. Yo ka soniti. Yo pour leka na batatami wana mibale na ba honora hotel. Toi tu veux te comparer à Lia. Ta mère même en matin. Maman Karine ti a komi koko. Akumba voiture te, ayebi permis abonga na vite. Maman, oye peno vandi, otali vi na yo, otali vi ya mama na yo, ozolo ba pena Didi Stone, mama na yo toko kundo la vi ya mama na yo. Karine bongo vi ya mama na yo. Mama bota o lora nyoka, mama bino abotu a sundole okomi shege na la samba, na TikTok nde ba yebi ota. Ba archive na ezali maman wapi yo solingo yo manqué à lui à respect ta mère wa loba longola 75 zemi aboma 75 enfants toi tu as le monopole yo manqué à lui à respect sur base de ambanda nao o sindia loba yo poloba ya yo bazwaka yo kosa leka tu ne sais pas clip elongwa clip ezonga te clip ezonga te o sala clip tibo clipaka ezonga te ezongate so ezana mwasi o Kofi a respecta na vie na elora ali azate et ozu courage wana yo manquer maman moninga respect Didi Stone na ebio to chana maseki à part na Congo toi une influenceuse comme moko eza Didi Stone ayebani monde entier c'est elle l'influenceuse ya RDC yo oye YouTube na kindumba oye YouTube koluka succès obimina ba misien nyonso olongwe wana omoni succès simbate obandi kotika sex na olibanda obandi ba sex tap esimbite otali likolo tali na se oluki nzela poto okomi poto mukanda te na bota ta musu na ozwa mukanda te okangisa ba chinois mbongo po babala yo moko mibala ozwi mbongo pesi mo yaya malamu vana mobala ta panda 10 ans zela mobala zo mbongo abala ko pesa mobali mbongo te ate etaka somba ba bijou tchana nzoto ne donne pas ozana valeur te yo fia matalana lakisa place uvanda kati lakisa ka place uvanda kayo uvanda wapi ngana ofingo te ngana expliquer yo ndo ofinga ngapo kokoloba na ngati ngana ko expliquer yo maman na komi koko atika lo simba volante même toi là tu risques de répéter histoire à maman na au simbi volante nde Didi Stone oyo zo ya ko manquer respect nde maman Lia oyo zo ya ko manquer respect moi si o Kofi a respecta pendant des années ayembela banzembo a adora moi si o Kofi a bengana mon fleury bo bimba ba bima po Lia zoya grand prêtre mère ma chérie
ça l'effort et vit pas zoa on a bas niveau bas la raliet. Occupe-toi de tes affaires. Bikamni na mwana bato. Oye comme deuxième fois au Simba Didi Stone. Asali oni. Te. Evi. Ba musicien nyonso mwasi na kote la balala e. Mibali na e. So yo bosani toke luka ba video na ye moko kuta banda komikumisa na bimana nani na bimana nani na bimana nani. Yoka soni pia ta mbali no valeur. Mutu na mutana passé na so eza ba passé na. Mais respecter présent na yo. Tu es courageuse hein toi. Ozapenda courageuse. Toko Didi Stone yo yebite toko bamba yo o bamba ye na langue nini. Didi Stone aza international, elle parle anglais français. Oraiti mo ba kizenga ba communauté congolaise o baza awa nde yo bebi sa réputation Didi a. Balmen yo kate. Nike yo kate. Versa se yo kate. Wa tellement musenzi ba yo côté. Donc na TikTok awa ba yo côté. Donc Didi article la Didi Stone influenceuse à RDC mokonga. Ye biso tout ba photocopie influencer sa solo ya Didi Stone. Bon moni Mercedes a roulé nan Karine maman na ok na ku for rouler nan ngo souste. Donc fais gaffe. La petite a sombeli maman na pas appartement na France. Sans compter ba mengo azwa papier mbali ne kofi. Yo kozo mobala chérir yonde ba chérira Ali a pendant des années. Ali a so azo ya kofi alengaka. Bobima Ali a obenga na batu tout. Et tel yo nani. So isindi a manquer respect. Eza normal ba ne loro ba owele la. Yo oyo lo ba mambali a poani. Oyo finga mwana bata salioni. Didi Stone Karine alekio banda lelo timu koloye soya. Okomi mamu bimba 40 ans hein. Tu as quoi? Otongi nini? Otika la ta Simba volante ata vélo na Congo sombate. Osomba ngokan. Osomba terrain vide kan. Otonganda ku kan. Bana na o ozwa tan ko éduquer bango kan. Tout le temps dans les réseaux sociaux, banda tongoti, boutou live, boring. Mukande zate, ndako zate. Okoma babysitter. Obokola na oya yo, obokola na oya batu. 45 ans d'âge. Yo roko sabat na TikTok ouais. Parce que na calcule à côté. Okoma na niveau somoninga mam na swa natana Maria yo na ko swa na note wana sema kasi musendo wana bassesse osala sonia ba youtuber heureusement biso basara to la nzamba ba kete basara to la pebo ya bobima ba gel chope bobima ba munga bobima banani bobima to bima to kome belé so ezara yo moko mutora na YouTube oyo moyo kisa biso soni yo. Moi qui sais soni. Heureusement, babiso toya. Yo ero ko sabatwa. Tazo ba wa ero ko sabatwa. Botala mutu mobimba yo kana pe no bendis qu'elle est malheureuse bo ka bendis. Ata mukolo moto yo sa bino live a vidéo bo monde bo mona ngana ba tâche ona na ngo na ba imperfection na nga na ba libandi na nge mona na bon. Alors ça il a bien live té à kota kikumbi non na place à bien ça live té imperfection za ndako wana na kikuku wana vandaka wana pa batu ana place au ça live té moi pas ça live ezate poto yeba ke ezaka na ndako wana kwa banda au salela ba live to yeba to kanga eka wana po awa kosa bino akenda pa mbali ne bozi na cha charge bozi la pardon. Asa na posa na répondre ne pour répondre eti. Na sali mabe. To pesa ba réponse à Luka kati. Bozina. OK. Omoni.
ye ayebi ke ndako wana ka o wana ka mama kongo akendaka yango avandaka sikoyo akosa batu ke azwa ndako sikoyo soka sali live biso toyebi ndako wana ya bandako akala bamire akala bacuisiniere akala bamicroonde akala mamutu akala mena poto moya sa live eza te tokorepere asara live te boyebisa sa live a video ti na moni aya orépondre nga na moni boye alakisa mpe ndako ni avandaka ya comment au vivre na ebemba nyoka esila asomo te nde bato balobaka ebemba nyoka elle a fait quoi na média Karine asali nini na média banda média pa mitakala na tikele biso na internet elle a fait quoi aza exemple en quoi o bato pe jeunesse ko zwa et saisir que ah tozala na youtubeuse na biso mo komone mama Karine asalaka boye histoire na eza mutakala nde ba obetelaka bana na ya plus tard dans l'avenir. Na finga batu na finga te. Elle a insulté tout le monde sauf personne. Batu bolingana yo répondre na répondre ke te po anase. Madame nasa na Maria, madame naso na Jemima, madame naso na bana wa TikTok mais ye na ko so na nete aza Sony. Sonia ba youtubers nyonso ye falaka za l'exemple falaka za ata lora ba Emmanuel Keita ata lora ba Emma Louest arata vie Gloria langa ke poto na simana botara Gloria na plateau te ningo sa émission ye na chasa za osala émission po ani kuna ko sa émission te ana elamba malonga te ana poswa malonga te ana ndako malonga te ana mwa musala otalelele ba mwana soki bana bibwele na ete moya se fonctionner zate akoma vivre ka na ba chinois tindelanga banda ko cha ba video soko sala live bino mobitala ba live nyonso sala na vie na profil na yazaka na photo moko wa sala libala ti lelo mutu ana photo te yaya bino bomona ra mutu ya koloba ta muso akufa ta muso aza fantôme mama sala na live to mono pardon bo senge mukomsu na ba commentaire yaya sala live o sali kindumba na ba misien nyonso ya Kongo ba sakani na ba memi o poto te demero ke poto ya sans bêtise ya considération ya mayele. Allez, côté la liste. Go. Au côté ba poto bandambu ya ba clando. Pas si au star à côté à poto à clando. Star à poto à matina njila ke poto. Star. Vie appréciée au Lukaki. Keba na kombo ali hein. Keba na kombo Didi Stone a fierté à Congo mobimba. Jusqu'à présent, toi, influenceuse non ka moko. Ba komi na odete. Tala carrosse moi na do rouler dans mon Mercedes et puis on changer sous. O lo ba ofinga mama na e. Yo, okokana lia. Ali aboti bana combien tala lia nengaza. Ali yo wapi yo ngome ko cha musabe. Ali yo kofia yemba. Occupe-toi de tes affaires comme maman. Ngande na zaboy. Na ko chrétien fereti na suka. Na simba musique à faire ya kitoko te. Na chrétien faire abeta musique bien te. Na chrétien faire concerné à bien te faire la ti bien te. Na za ta ya simba moi si affaire te. Impossible na ta pas côté. Na ko ko tape ba na faire te talinga te. Eza vi na nga na simbi faire ka na musique. Na musique musique naza lelo na olobela sur ferete talinga te makamba sindi soki na alia na mwana kofi ayo ni na kati yoka soniti obosani cheneta kofi chaka na kingo mabele polele obosani to rappeler yo obosani bosona na mama Marifa poani na tout elo ba bordire yo yara okoso yo finga bato okosa te mimonisa bandeko nandimi omoninga leo nandimi atana répondre au niveau bassesse nous na yata ko répondre au ndambo mais sora salelinga live boko mana ba commentaire to lingi to mona yo mimonisa
ami moni sa bomona bomona tanda kuna comment mutu mobimbo zangi na photo banda photo mariage yango photo wana matara ba live nyonso ka photo wana yango matela kana ba live kaka photo wana batu ba okeba poto ba ozonga Barcelona ki azwi nationalité azongi ya star bando kangama 7 ans bando kangama na poto star star elenge yango apoto yoka yango erni baninga baoke bapoto bakotambola baoke okanga bafoto baoke osala bémission baoke na baplateau eza na poto kuna olekana ata inu mama kongo asala bémission na baplateau babengaka ye yango yo mama ata une fois koleka na plateau ata ya migenye mate bayambo tota ata ndenge okoma skeleti te boye et puis batu bavandi pe bakizengi bayoloba Sarah to la Karina Lekio invisible à mon anarate acte ka vi na mo bimbazata ne toile ata moko etikala esuste soit le kinga na kimutakala là c'est vrai soit le kinga na impolitesse je suis d'accord soit pas le kinga na rotika ba sex tap na je suis d'accord soit le kinga peine instabilité je suis d'accord moi je suis stable très stable bando kota kikumbi bando batama epe okosa bato wana deuxième zemi po bato baoloba no mimonisa ebo moi ça zema batamaka benita ye wana kama eno benita abatamaka te benita ana zemiti o aza moi ça zemi lukuta eloko ezate benita petanga zaki nango te to monaki benita zui akoma olakisa. Toi, bata matalana, yaya, nous sommes dans les médias, on est dans les matalana. Quand on ne fait pas les matalana, il n'y a rien. Camarade ne benita, ernyon soso ba fingie, aye. Balobi na aye. Asomi mbeto ala kisi. Asomi berso mwana ala. Mwana karina ala na bersote, ala bersote, banda ba bota ebelenga bersote ni pousse-pousso. Bon si bon mwana ta vidéo a che mwana na pousse-pousse au tindika. Maman na tout elo ba bordi ça ma finga me bato ba seperanga te na pauvre omoni pauvre ata boti mwana ata za pauvre mwana moni so mwana kokisi inani basala ata mwa feti ata ya malonga te ezaka symbole ya kwa accueillir inani ya mwana tamboli mwana abimi minu excuse mwana sali boy mais un an ya mwana basala ata mwa feti moko ata ya 2-3 personnes ba ya yo important au salisi mwana fête au kangi ba photo ata gâteau loko bomba kaye bon ata gâteau kangi ata gâteau mwana photo une année de plus yaya star omi benga pe fiance ya chika maya lekio chika wa mukinza maya na ba jemima ba lekio komeka kuto ata mko ndo zana yo ko finga maya to ko finga jemima te menga na ofinga bango yo ko kate o banda wapi balekio nanu bango balekio siko finga bandeni moni pouvoir akiboyaya mo sai lango ezate parce que baleki bali kolono ba suivi liboso yo atita mwana na maya lobaka banda YouTube liboso na nga banda vie babonga te elle s'adresse à toi pas moi nga kenda poto na business class na mtuki na nga aloba na nga ta oloba na yo yonde bando kanga makuna ata photo apamba tozwa kate moi le na yo répondre moi na tout le ba bordir yo répondre nga sala live à vidéo to mono pardon okomi fantôme et puis tala niveau complexe yemoko photo ami kangeleli a traité à te filtre makasi na suka lango ami komisi dessin animé zela la luka photo ngo zela ngabi ça c'est quoi zela bozela luka mais comment montako mi kanga penda photo ami komisi dessin animé donc ami komisi dessin animé pourquoi parce que alinga ata trace na e monana te ata imperfection na e monana te bozela batu bolo baza azemi oui aza azemi bozemi la sikota kikumbi batama te zemi la batama te ma chérie
Maman ya Karine avandaka na bikok. Aliaka mbongo o nini na bosani kutu kombo o bapesaka ye na l'État. Mais aboti mwana mwasi soi-disant mwana za star. Soi-disant. La mère elle souffre. Soi-disant. Yozo osenga na la chambre, no t'es malade toi. Ngam nana ndaka munene boy salon na mo bimbe comme avec plus de $10,000 ngala ke la chambre na chambre ya sacré. Oza tellement insensé que na bato balaksa ba chambre ba zoba, chambre mutu balaksa ngote chambre ya sacré. Balaksa chambre mutu te. Place mutalala na mobali ne loba baleki na biso o baza bango na mibali te babali bango te c'est normal je mi makola sa chambre ma ya kola kisa bana na tu bakola kisa mais moi sur azana mobali na ndako akola kisa chambre te akoki jamais toi babantu chambre muto ya sacré ngala na ndako tala nga ndako yango je suis chez moi alors la kisa biso chez yo. Na pesa au devoir wana na linga ku répondre au teka poza na ndaku te non répondre au tosola ni tosola ndeni ba niveau zo bala na te tosola ni chambre oyo zo luka yanga tant na zo ndaku na nga sika na lakisa ndaku na nga mobimba na lakisa ti na kati na lakisi na chambre na lakisa ba tuti na cuisine ti na lakisa ba tu congélateur na nga ba ndé na tiaka ba provision j'ai tout na lakisa nyonso une fois pour toutes et puis c'est bon. Et ça chaque jour tu n'as rien là que la chambre nanga. T'as la chambre nanga nandeni. Yo za non ici kate mo senga bat ba chambre. Moi na ko si une année au fêté te makoke zate pasi. Ozo senga ba la que chambre. Yo za non ici kate. Na la que chambre rêveur à rolala. Oh là la boutou. Hein? Il faut arrêter maman, occupe-toi de tes affaires. Ngana masa na ote nazala pe masa na ote tozala ba masa te ata mukolo monte conscience no témoin que tozala ba masa te na charge na makute sili bandeko nanga pitié charge bozia na charge bozela pardon non kata live na kati non live bo rater ka à la prochaine na kati live charge sili. Donc, tout le monde à la prochaine. Donc, boye bisae, soit bandi live, boye bise boye. Pardon, Karine, tolingi to sala no ba vidéo pe ya live. Sala pe to mono nanu l'accept so penda alouenda kwa batute. Ma chérie, on n'a pas le même game. Toi ba masate. To zala pe ba masate na YouTube. To mona nanu ki masate, to sala no camarade. To zala ba collègue. OK? Fais ta vie, tika mamba batu. Biso to sa ba débat musique, to critiquer faire na musique. Tika foyer ya Kofi Kimia, azana Cindy, azana Lia, azana Didi Stone, eza makambu na bango. Okoya ofinga Lia na point nini, Alia lekio alekina mamanu. Oyo ofinga Didi Stone na point nini, Didi Stone alekio alekina mamanu. Yo rasonidi. Occupe-toi de tes affaires. Insensé moi aussi.